Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonjour. Ça dépend à Erdini Oyo Kota la vidéo nanga. Tokoti 2025. Mama bija lobi tokota 2025 malamu. Donc to luka kimia na mutu nyonso. Na yeka pona kobetela bino mwa lisolo bandeko na ngai. Na 2023, si je ne me trompe pas, parce que le Cambo 2023, 2024, 2025, ah, toujours qu'il y a 3 ans. Ndeko moko ya mobali a salelanga ba vidéo, a salanga ba chantage. Na likambo bo be salamanga na mboka langa. Ye a salelanga ba vidéo pour na ko confirmer parce que na ko bete ya bino lisolo nyonso tuté. Pour na ko confirmer bandeko ba futa embongo. Pour la confirmer que likambo est salami wana, oui, c'est vrai. Eza bijou. Bijou Mossi, muto saliango. Ezali ye, kutungana ye. Tokene na tribunal, to samba. Ndekwana ya mobali na kombo ya Dadi Bamana. Asali langai ba video. Bandeko langai banda boye. Ndeko bozo mona na tie profil na ye na kombo ya Dadi Bamana. Na ye baka ye na canal ya mwana mobali moko boto zalaka na ye ka na bandal. Mwana mobali wana avandaka epai na nga na pesaka ye na lojaka ye na place na nga pendant 2 semaines avanda. Mwana mobali yango kutu na lojaka ye na auberge na biso na Matongi na Irebu A37. Na lojaka ye vraiment gratuit. Na pesaka ye place 2 semaines. Ndeko wana mutu amemaka Dadi Bamana na ndaku nanga. Eko sala ke Dadi Bamana komiko wana to bandi musala na biso sika bandeko. Mama bijou uti musika. To bandi musala na biso sika mwa ba place ya ko corriger ezalaki ebele. Mwana mobali wana na kombo ya Dadi Bamana community ko intéressé na misala na nga pona ko telemela ba maso na nga. Oh mama bijou te la place o basali mabe. Mama bijou ti ndeko o nga la pesa ki place avandaki. Ndeko wana kei na ye. Ayeko tikela ngai Dadi wana. Atikeli ngai Dadi wana na komi komona ke akomi ko intéressé na makambu na nga. Voyage moko boda kei Dadi wana. Aye avanda penza donc na ndaku na ngai. To pesa na pesa ye place moko na sima koma ko vanda. Après Dadi wana akomi ko salela nga ba inventaire na boutique. Donc jour bazo sala inventaire na boutique na mwana nga boutique Dadi wana aboyi ko apesi mwana nga ya mwana nango asala ka inventaire fungola ya dépôt moto ande ko bomba ba parfum te. Ye moko bande ko za na fungola wana. Dadi wana azwaka ba parfum malemba yibaka. Avant to yebaka yibaka na biloko ya dépôt. To yeko pesa eli sous responsabilité to pesi mbongo soki ba 1000 et quelques akende ko futa ba travailleur sérieux tozo lekisa ba traiteur ba travailleur ba sala misala na bango traiteur eleka. Dadi wana kende asalisa bato azamba misala a futa bango mbongo te. Aye ko yiba lisusu mutu azamba telefone ayebisi bango lobike na zongi nanu na nini na kina bimina nu po connexion za mabe na kende ko luka mama bijou parce que mama bijou apesi mbongo akoka te na benga ye na solola na ye na kende ko zola bino mbongo na ya ko futa bino. Atikali ko zo telefone ya mutu azamba moko abimi nango Dadi akimi. Ko kima Dadi akimi ba pero du kutu Dadi alinga kima. Na eko tindela bango lisusu ndeko mo la kombo ya Diedo yepe na banda ko sala na yeba inventaire kala a part kaye o Dadi azalaki nango Diedo pe azalaki nango. Et comme siko ba sala ba inventaire Dadi
na la fille à boutique na ye diedo dadi alobi o kaye na ye azomona ngo te abungisi liboso kaye ko bungisi kaye diedo alobi abo se déranger na bino te nga nazalaka na kaye kutu ba fait nyonso tu ya kaye na nga naza nango na portable na kanga yango ba photo dadi abeli liboma dadi akosi bango ke yo bozela na ke koluka biki dadi alati ba sapato dadi akimi kokima dadi akimi to koyeba ke kuna pe na zamba makambo musala kende ko salisa asalisa te ayiba bambonga bato ya bilanga ayibi kutu na portable ya mutu ya bilanga ikomi ke tokomi kolukisa dadi ba periode musu tokomi kolukisa dadi likambo bo ebimaki kaka na Allemagne babandai koluka place nini likambo ngo ezowuta bato musu bakanisaki ke oui ba image wana ba makambo etambola na ba réseaux sociaux c'est Bijou qui a fait ça nzoka ce n'est pas moi ezalaka ngate nzamba lola zoyoka batu wana bakei koluka dadi po bayebi ke ngala komai kotambola na dadi wana parce que mama Bijou ngai na tanga l'école basi na mibali na préféra kutu kotambola na mwana mobali ke mwana mwasi donc na komai kotambola na dadi wana na kei na ville na ye na kei place boye na ye na kei soki sika nini na ye parce que ngala za mutu ba camarade te à part dadi wana na komi siko kotambola ta musu na gérante na ngai mais na Congo na kina bandai kotambola na ye dadi bato bandai komona tozo poster ba vidéo to bati na moto siko tango likambo na ko bima na Allemagne bato balobi bon poto yeba makambo ya Bijou malamu il faut to luka dadi siko tango baluki dadi pona ko corrompre dadi pona ko pesa dadi ba mbongo e ko sala ke dadi pa uti ko escroquenga ba biloko ya boutique dadi ay ko escroquenga lisusu ay ko dadi escroquenga lisusu mbongo ya futa bato ya bilanga dadi ba pesa ye soki mbongo soki ndenge ni dadi asalelanga ba video bozo mona na tcheli bino na kangi ba son parce que na kobimisaka ba son ngo lelo tenga nazo na lukaka dadi wala ti mukona kozwa dadi wana parce que makambo yo soto aloba c'est faux ngana ye soki to samba il faut la kisanga tribunal to samba ba juge ngo pe faut bazala o ngala tindaka ya tia ba commentaire na tindaka ya tia ba commentaire ngo wapi dadi mukolo na kozwa yo yango na saleli yo video oyo pona okanisa place ozala kalo yeba ke na bosana yo te likambo ezokende na 3 ans batu osalelanga ba video bandeko langa bozomona ba video o soki na tieli bino volume boyo kamakabu mona mobalo aloba pona nga ko baby sa penza réputation nga doka ndima ka penza ke kui makambo batona bato mokili baloba eza Bijou mutu asalango a baby sa réputation nga basalelanga soki combien de vidéos nga batindelanga 3 vidéos oyo yango bomoni nazotiela bino botala mutu ngo ndenge azali ndenge ase déguisé on dirait bakangaki ye on dirait basalaki ye soki ndenge nini pona kosala video pona ko baby sa réputation nga abimisa penza elongi na ye nga na lukaka yo d'abord na bambongo nga ya biloko ya boutique na tindela bandeko na yo bayebi ba monta ya biloko ya boutique oyiba na lukaka yo na mbongo ya bato ya bilanga oyo nga la pesa okende kofuta bato ya bilanga ofuta te oye ko bakisa lisusu kosela mutu ba video pona ko bebisa réputation mutu pona konzima yo za konzima ke makambo bato baloba eza Bijou mutu asala yango obanga na yo kutu te obanga na yo kutu te ozosala ba video ozoloba makambo ba information ya lokuta ba video na yo oyo ba avocat na nga bazana ngo ba video na yo oyo na zelaka mukona kozwa yo dadi okolakisa nga makambo oyo loba soki to salanga na yo et puis nazaka na besoin na ye ba juge ngo na ne juge ngo asambisaka biso na kindoki na wapi parce que nga na pumbuka kate na yebi ndenge ba pumbuka kate donc bandeko langa la sali video oyo parce que moi la mobile oyo abebisa réputation na nga makasi tema nazala mutu moko nazala na sagesse
nalobaka ke soki balobi na yo mabe soki ekutameli yo c'est bon soki ekutameli yo te boloba na bino yango bomona ke na panika te eza na bato batindelanga na bandaki kaka koseka so muto tindelinga video ngabi bazoba makambo bazosala bayebi te donc Dadi abebisa réputation na nga yango nga lelo na préféré kobimisa yango na internet parce que quelque part esalaka nga pasi makasi mwana mobali nga na loja ye navandisa na ndako na nga panda soki inane afutaka mai te afutaka courant te napesa ye mwa studio moko ya moke oyo nauti kopanza yango nakomi koconstruire ndako ya étage place Dadi abanda ye kovanda napesa ye mwa studio moko ya moke afutaka mai te afutaka courant te donc soki nakei Congo tina kozonga Dadi aliaka biloko oyo nga na kolia Dadi amelaka biloko oyo nga na komela namemaka ye na bakinkole nasalaka ye boye na bokola ye mais tala merci o Dadi apesa nga oyibi biloko ya mutu olokende na yo kaka ale yo koti na groupe moko bakomi kofuta yo mbongo balukela yo problème ti bato yango bafutaka yo mbongo na ndimi te bapesa koka mbongo kaka tina lelo nauti kokende kini moko nakendeki na luka Dadi na bajipa basoda Dadi je pense que oyo kaka te place moko balobela yango okuvandaka na bandali ceci babetela yo lisolo ti nasi bato babenga yo balobi ya koya te yindi mondili yaka koluka yo nga atikaka likambo te soki nasalaki likambo sekembela si natika yango kala me lokola nasala yango te nalamusaka bato nyonso tu nayebi bakufa bandeko na nga mokili eza trop matata kaka bato tolojaka bango kaka bato tolesaka bango wana nde babalukelaka biso yango nalobaka ke soki mutu aza na ye mosika tika ye mosika bato tobendaka bango pembeni kaka bango nde bayaka kolinga kodétruire biso mwana mobali akanisaki ya kodétruire vi na nga mwana mobali akotaki na groupe ya bato moko balinga bakanisaki ke na anewalanga biju na kokufa bakanisaki ke na anewalanga biju na kolala bakunda nga me botikala komona nga na kufa te parce que mopesi ya pema aza kaka Nzambe bosangela ngai bato donc famille na nga mobimba bakota na Dadi na mwana mobali moko nga nazalaka na ye problème azalaka na Congo nga na otanga kombo na okala mingi te bakota après baye kosala lisusu nini bato lisusu ya mboka na ngai tellement nga la vie na nga na mesana bato babundisa nga mutu abundisa nga ye moko te nga bato so baye kobundisa nga bazalaka kaka ebele donc bamemanga vie difficile Dadi ana komi kosalela nga ba video kotindela nga pona ko nuire vi na nga nzoka yebi te ke nga mutu koki mutu akoki ko nuire ngai te parce que nazalaka déjà sage soki mutu ozo oye pona ko nuire nga na yebi ke makambo oyo ye nango eza makambo ya lokuta na otika lokuta ndenge yaka nango mbangu na bi oui un jour vérité eko yebana mais mukolonga na okango Dadi on est là nasali yo video kende sikoyo na video oyo kende sikoyo okende kupesa yango place yo porter nga plainte sikoto yo okende ko porter nga plainte esika nga na okende ko kangelo penza place wana bima place obatama botindela Dadi video oyo abima oluka problème na mutu moko mutu abosa na likambo te ngati na oya penza moni soki ndenge ozana Dadi balobaka ke mabebi so tosala Nzambe alimbisaka biso Nzambe alimbisaka mais il faut mutu ozala il faut yo moko yebaki nasalaki Nzambe mabe osengi pardon Nzambe alimbiso Dadi moni yo soko ye penza oluki ngai oye ko démentir makambo nyonso tu oyo loba ya lokuta na obosa na mbongo nango yiba na obosa na biloko na nga boutique oyiba na obosa na tout mais condition nango ezala kaka moko osalela nga video ndenge obebisa réputation na nga ozongisa ngo penza na video parce que oza ingrat yo moko oyebi ke makambo nyonso to loba ata moko te etikala kozala ya solo Dadi moi je peux pas kozala ti na niveau na yo ya osalaka ba copie na yo je peux pas hein
tikala koko sala copie na yo te et puis mokili toyeba yebi mutu lelo yebi te lobi soki mutu anga ngala tikala ko sala copie moko na yo te yo tikala ko edenga ata na eloko te obande ko kende ko tika ngai na auditorat nazaki na problème na mukonzi moko nde eloko yo bande ko kende ko tika nga apa wana secret na ngani ni yo yebi otikala ko yeba likambula ngai te nga bato sotu otambola nango na yebe ngana sopalaka te dadi otikala ko yeba makambu na ngai te ata moko te parce que soko yebaka yango me na ba video na wana oloba otikala ko tatone batu no la ba futa mbongo loba boye ki bijou sali boye bijou zongisi boye mais batia yo na pasi mukolo ngana otika yo mukolo komi bimisa osengi pardon. Là, je vais te laisser. Mais si au midi je te laisse pas. Mukono zoyo. Mukono la qui sana yona batuna yona ki boa bilo côté. Parce que moi je sais que il y a rien à cause de ça dans un lukayo. S'il y avait quelque chose, je voulais pas te chercher. Na luka ko pona bi que y a rien. Pona bi que na za raison. À cause de ça dans celle vidéo oh yo tsiko yo kendo fundanga. Kendo funda la bimisa siko ba video oyo salelanga comme ça la mando tuno likambu moko o la kisanga pe sikoyo ba jijo nga la samba na yo oto sito samba la biso makambango kutu to sapa yango to samba kina kindoki abona attendre sali bandeko o eza kaka annonce na lekisi yango na chaîne pona batu batindela ndeko o ya mobali to komi 2025 anezo banda likambo eleki de leka déjà soki 2 ans na bosana yango te likambo bango basala na bosana yango te mais bango bayebi likambo bango basala bayebi pe place ni to komi bayebi ba bona ke loko moya pete ya mukie mais c'est pas pete ko bebi sa réputation mutu ko futa mutu mbongo ti lokola dadia banda ko salela ba chantage ya lokuta. Chantage à l'okuta, il fallait que dadia nga bomba na elongité, dadia bombe longité, dadia mi bimisi abimi na e gang. En tout cas bandeko ko salisa bato. Yango bato mi bakoma na bango mitema makasi. Ka bato biso to salisa, ka bato biso to bokolaka. Ka bango ndi bayaka ko balukela biso. Bandeko tozwa mayele, nani ko pusa e pembeni. Donc bato mingi faut ko tika bango misika. Donc moi la mobalo ba memela kanga ye nzoka zalaka na ye espion ya kanisa ka ya ko détruire vinanga mais akotika la ko détruire ata eloko moko te parce que nzela na memaye na auditorat nzela na memaye na bilanga nzela na memaye wapi esika mususu te na memaye na bilanga langa na memaye na auditorat na ndito bande ko vendre na irebu et puis c'est fini hein donc ozala témoin ya eloko moko boye ndenge nazo pesa mbongo nazo somba lopango kaka batu wana bakende ko bazwa yo yango na kotika ka jamais kotanga yo témoin ya eloko o nga na sala la misu na yo pona oza déjà utilisé ba futa yo mbongo osalela nga ba vidéo. J'ai les preuves, il y a des vidéos au sala, mais na lobby, ngomba la ngombe kuta na raté, mais batu bakuta na ka, un jour to croiser ngana yo atana moulard. Boti ko kuta na mama Nadine, ezaki kutu bijou te ezaka mama Nadine boti ko kuta na auditorat awa. Omondi ko kimaka mbango. Okimo sota ba mi, omondi zo luke la vie na yo ba problème. Okima osota ba mir na uti ko luka yo na ba jipa ba soda soki na zwaki yo jour wana dadi olinga olapa mokili ozana famille ya bato mituna bango esalaka yo moko po kende classe mais au raisonna lokola zoba ozana bandeko famille na yo o bango nyonso tu basepela na comportement na yo te ovandi na sœur moko boye sœur yango aza ndeko na yo te azo loger yo azo pesa yo mwa parfait azo memela yo mwa chemise azo pesa même biloko akolia
après oyibiye olokende na yo kaka boyete oki okota na groupe moko be bafuti yo mbongo okomoselanga ba video okomi kofinga nga okomi kosala ba témoignage ya mabe ya lokuta soki ezalaki ya solo mena oluka ote me lokwa eza ya solo te ngano ifo mpenza tokende ntina osimbo na liboko okolakisa nga juge nini asambisaka biso donc eza nango kaka message oyo nalingaki napesa bandeko na ngai babwakaka kaka libanga na eloko oyo etela na eloko oyo ya malamu na mokili so bazobundisa o te seke étoile na oyo eza ya kokufa biso babundisaka biso mpo baétoile na biso eza ya likolo baétoile na biso eza ya bapremière dame baétoile na biso mpenza eza ya likolo bacirconstance ya mokili eza place eza me eza mpenza ya likolo yango wana babundisaka ngai mais nzambe kaka oyo akelanga ye kaka moto aprotegeaka nga dadi bamana soki bamana nkombo na yo naza na besoin oke olakisa nga place nini nga na oyo tosamba en tout cas vraiment video nasali parce que naza na besoin olakisa nga place nini nga na oyo tosamba yo moto osambalanga bongo okimaka nga lisu pourquoi yo moto oyebi basekret nango okimaka nga pourquoi eza kaka question na tuni et puis à suivre en tout cas merci babone na nga botala mwa publicité ya maison de passage na biso ya auberge na biso oyo eza na matongi na Iribu A37 soyo moto olingi okende na yo congé na kini en tout cas tozalaka na biso na adresse kaka moko adresse na biso eza na matongi na Iribu A37 baappartement na biso ebandi à partir ya $15 pamba $15 vraiment ozwa place na oyo ya bien soki mpo oye kowumela neti ba 3 mois en tout cas tokitisa yango na $10 toza na bachambre ya $20 toza na baappartement ya $30 toza na baappartement ya $40 toza même na baappartement ya 2 chambres salon cuisine epai na biso babangaka prix te kala mbongo oyo oza nango yaka mama bijo asololaka na ye bien akosalela o prix biso tozalaka kaka ya kotonda tozalaka kaka plein yango na sumir obengi mwa avant osali mwa réservation na yo ekozala bien makasi botala bapublicité na biso ya auberge na biso mama bijo alobi awa nde mosala awa nde masolo awa nde nyonso mama bijo alobi totambola kaka malembe tokokóma na biso mbangu nde pema epuis lisusu nini mama bijo alobi baloba oyo na mabe ekutamela yo te soki bazoloba na yo mabe oyebi ke yo oza wana te en tout cas continue chemin na yo tika bato baloba parce que bato balobaka na bango kaka ozala mutu malamu bato baoloba na bango kaka eza na bato baondima yo eza pe na bato mosusu baondima yo te ozala mutu mabe yango kutu babomi yo nde koboma donc totambolaka na biso kaka malamu parce que mokili eza nango mokili ya nzambe kolala kolamuka eza nango habitude te donc mutu na mutu atambola ndenge nzambe alingi donc lisumu ya mokie na ya monene ezalaka te epuis mutu na mutu aza na jour na ye ya jugement kolanda mutu te okoma oloba ye lokwa asalaka makambo esimba kisi tozalaka nga na yo yo mpe kende osimba kisi so ozwa liboma te tozala ye nga na yo te epuis so ye nga na simba kisi tika nga na makambo na nga on ne juge point mutu na mutu toyebi nde ntango tofukamaka toosambela mutu na mutu ayebi oyo alosololaka na nzambe na ye mutu na mutu ayebi oyo asololaka na nzambe na ye parce que mwasi nde mabondeli mwasi nde prière il faut yeba kosolola na nzambe te il faut nga nasololaka na ye lokwa na omoni bote na oyebisela bi nzambe tosolola ye nga na ondeli papa papa olobi nini papa ye koyokisa nga soni te papa bouge ozala bien botala bapublicité na biso ya la prochaine ovanda na baflat bokosa flat moko bien climatisé kitoko makasi alobi set na kati mtekota fanya sauf pas des d'accord.
toza na erebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge hôtel ya mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia wayaka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyi okolala kitoko eza te climatiseur courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve mpo mama bijou mpo mama bijou kitoko wapi mpo mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na tv eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na bachambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na bachambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repo bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino baappartement na biso mama bijou alobi mbangu nde pema malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya mai te toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo baappartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozwaka yango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharge telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na bacototige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko
oza na posa kosala motu kado yo oza nango na poto contacte mama bijou na numéro wana